Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. congodialogue.com. www.congomasolo congokosolola.com. Kitoko Bobby Ronaldinho, le King is back. Bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue. Bonjour, bonsoir na bande konyo sur Bozolanda ngai. Lona na kanda contre Martin Fayulu. Trop c'est trop, Martin Fayulu oza ko exagérer. Naza na kanda moko wa benyango colère sainte. Soki pena nazalaki na Kinshasa ngai Élysée, prophète mbele na ningai na lukayo. Na lukayo na buzuyo na rai goshi na kitino na se na betio kamisho gatame. Wana ya biloko tuna leki nanga maître Sefa Monima na maître de vos maîtres les mabé na sala judo na geda na élève ya maître Lawe na maître les mabé maître de vos maîtres leki nanga Sefa yebi. Fayulu tia exagéré. Fayulu sengeli boko corriger yo. Il faut corriger Fayulu. Tu n'es pas un politicien. Trop c'est trop. Tala, Ngazambiaka, Nazambiaka, apôtre Pierre, à Kata, soldat Litoi, mais Asana Lola. Apôtre Pierre, à Kata, soldat Litoi. Oyawa, on a longoli Moïse Katumbi, nanani, comment il s'appelle, Jean-Pierre Bemba na Lamuka. Si ko zongi lisusu, obandi ko importuner chef de l'État. Olobake non, Congo est dirigé na Kagame. Tala, je suis venu cracher sur Martin Fayulu. Martin Fayulu ngaza mwana kin na botami na ville ya Kinshasa, na commune ya Kalamu, na quartier Yolosid, avenue Kimwenza numéro 2. Baya na ba 3 ans 4 ans lokola bato mususu te. Je suis né à Kinshasa. Na sala judo, blague te naza yakuza. Naza mbiaka. Donc, oyo bandi ko sakana na ba politicien, ko sakana na Moïse, ko sakana na Jean-Pierre, ok ko toucher sur na chef de l'État, président Moïse Katumbi, ozo ko lobanini union sacrée za grossesse. Non, banakin, ba congolais à poto partout. Martin Fayulu a PD. Mobile na ezali muzitu. Martin Fayulu c'est un PD, mobile na eza muzitu. Olo baka union sacrée za grossesse. Na ena kanda, colère sainte. Soki na zalaka na kin na ngana lukayo, hôtel wana pezaka yote. Hôtel au Vandeza ya famille ya famille à moi sinayo ya Petio Samuel Eto'o, un candidat président de la République au Vandera hôtel. Mais non, na lingaki na zoyo na rai goshi na bambio na mabele pe na kangio penza fo ba ko bimiso ko bimisa. Martin Fayulu o komi ko sakana un acteur politique, un politicien créé un événement. Yo créé un événement te Oyoki Moïse Katumbi na Jean-Pierre Bemba bakoti na union sacrée, olobi na bengani bango. Président Fachi a outi na Égypte, olobi non conférence de presse. Martin Fayulu kende na tata Raphaël so rotondi sango. Même secrétaire général Augustin Kabouya allez asoka akena tata Raphaël plein. Même mon frère ici, président intérimaire ya IDPS Jean-Marc Kabundi, so bo kende na tata Raphaël arulia yo. Martin Fayulu, je suis venu cracher sur toi. Yoza kinote, bayano koya, mbokatie, ngazambiaka, naza yakuza, koyate po naza musana nanzami, apôtre Pierre akata mutu, naza na lola. Okomuko sakana batu, Martin Fayulu, naza makamba kusolo no ezaliao. Martin Fayulu, na 2006, ozalaki candidat député. Olata tricot ya MLC. Osala campagne, ya président Jean-Pierre Bemba na 2006, moi Kinshasa. J'ai encadré la famille Jean-Pierre Bemba dans la spiritualité. Au cas député grâce à Jean-Pierre Bemba dans MLC 2006, Martin Fayulu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Obimi député, pour le gouverneur, Jean-Pierre Bemba Gombo, président MLC, Abimisi, Ada Bombole. Yo saleli ki munokamboka, o saleli tribalisme, Martin Fayulu.
na folar bapesa yo na bata ya PPRD oke ko voter Kimbuta tanenga ayiba 60 millions abomi ville à Kinshasa et gouverneur nani a koti sikangobila asengaka 60 millions wana abomi sana leki nanga mwana général Boteti to komi na 2011 Martin Fayulu osali campagne ya papa Etienne Tshisekedi paix à son âme obimi député le papa Etienne Tshisekedi akufa Martin Fayulu oso kena na mausolée ya papa Etienne Tshisekedi ozo kosa bat na diaspora mutu moka longwe Equateur bala moko poto mutu moka longwe Bandundu bala moko poto mutu moka longwe na Kisangani bala moko poto na ba msu ba yana ba 8 ans 9 ans ba kene mikili ba yebi histoire politique te bazo bengo président Eli depuis quand yoza président Eli est-ce que bino bozalaki na bozalaka na lamuka bochaka banani ba témoin na ba bureau de vote nyoso bochaka ba témoin na ba bureau de vote nyoso au moment où tu sois yébelo comme côté une prostituée koloko la Nancy Léonie azolo ba n'importe quoi Martin Fayulu le rendez-vous 2023 total à ceux qui yo okobima candidat président de la République au sein la campagne wapi muta matisio na jet privé Moïse Katumbi Chapwe Jean-Pierre Bemba ba mission ndakala ba commission capitaine lelo balukeli Jean-Pierre Bemba obalukeli Moïse Katumbi olobo longoli bango na lamuka ezalaka yo muta pesa kombo lamuka ezali yo mais Martin Fayulu azali boma ndenge président Fachi ozwaki ndeko to bengi mwanasemi okene ko faire traiter bozwa Martin Fayulu le président de la République Fachi bokene ko faire soigner c'est le moment bomona kala taki kilote moko elemba abandi ko beta nedi babala beta dada eza début ya liboma Martin Fayulu azobela Martin Fayulu aza maladi mais pourquoi to lingi to tombola mboka na union sacrée et tu ozona baba bêtise et c'est une grossesse mais non Martin Fayulu oza pédé mobile no ezalina ni monsieur babengi muzitu okomuko sakana na ba haute autorité ya mboka na biso Congo on a longoli Moïse Katumbi na muka na longoli Jean-Pierre na la muka siko président wuti to a wuti na balamoko yo créer ka ba événement te un homme politique asa mutu azo créer ba événement Martin Fayulu ngano na kina tata ka fai na olia yo na kinwa Martin Fayulu na zambiaka na za yakuza soko soki na sadaki na kino ngozwa irai goshi mbala moko na zio na kamisho gatama na kangyo na se muto bimso ate ato bengi maître la le mabe maître Alexandra maître de vos maîtres ato bengi leki na ngai maître Sefa monument na ngana yokate parce que trop c'est trop 2018 toke na élection ba biso phénomène la muka bokomi na Genève Félix Tshilombo Tshisekedi Fachi a voté yo ke voté muzitu ndeko na yo Martin Fayulu o boyokana ki na Fachi o voté ya voté yo ke voté muzitu ndeko na yo tribaliste aîné mais aujourd'hui Martin Fayulu ozo leka pour dire n'importe quoi bandeko balongwe na bango na lamuka bazana lamuka bake na union sacrée ndenge Fachi abengisaki bango na longoli bino Fachi awuti na mboka mopaya investiture na ye aux conférences de presse un candidat président de la République qui n'a pas une maison hôtel woni za ya mwasi yo babengi ya famille ya mwasi na ya Petit Samuel Eto'o Martin Fayulu yo na tango Hippolyte Kanamba zalaki président azotinda yo pa ya Ali Bongo ba mission Martin Fayulu ba otinda ba mission pa ya Ali Bongo olia mbongo ya Kabila akanga hôtel na yo yo le bisiko mutazo diriger le baki Kabila olongwe Kabila komi Kagame maintenant tout no Martin Fayulu nani afongola hôtel na yo Kagame to Fachi c'est Fachi Martin Fayulu mutu ne zobela président Fachi bozwa Martin Fayulu bo mena scène pepende bo memaka mwana semi au faire soigner au kabopesi Egypte avant di calme Martin Fayulu le ko ça les andem piaka osa politicien te Martin soki na zala na kina ngi na zoyo na bambio na mabele Moussa Nanzambe abeta kapé. Tout le monde a une Bible. Apôtre Pierre a kata mutu. Mais ça na lola. Blague leki. Na 2018 il y a un candidat. Ce qui Moïse Katumbi a postulé. Ou bien Jean-Pierre Bemba a postulé. Martin Fayulu a la candidat place. Aux alliés candidat par procuration. Avec un seul député. Député n'a pas continué à l'union sacrée. Et tu viens dire des bêtises dans Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba. Maintenant, je suis président de la République, Kagame.
Si Kagame dirigeait le pays, Kagame alingara tika Mabunda Longwa. Si Kagame dirigeait le pays, alingara tika Tambo Mwamba Longwa. Soki Kagame azalaki ko diriger pays, alingara tika Alexis Tambo Mwamba Alongwa, Ilunga Alongwa. Mais je ne comprends pas le peuple congolais, surtout diaspora. Basi nabino, babota kofele, bana nabino, bazora mwasi aboti bana mini ya mbonga bana, musala na poto ya malunge zate, matin midi so kofinga nation na yobe. Non, congolais modèle nini au congolais. Congolais sosola. Tobane ko bunda po Joseph Kabila alongwa. Joseph alongwe. Oh. Hein? Tous on a trois pouvoirs. Pouvoir exécutif, Iluka Mbalongwe. Pouvoir nini judiciaire. Pouvoir Otobengi Lisusu. Pouvoir exécutif, judiciaire. Législatif. Iluka Mbalongwe na pété. Alexis Tambo Mwamba Longwe na pété. Janine Mabunda Longwe na pété. Et Martin, tu viens dire que non, Moutazo diriger Zalina ni Kagame Longo la Batouana. Mais à cet instant, qui dirige le pouvoir législatif? Fachi. Qui dirige le pouvoir judiciaire? Fachi. Qui dirige le pouvoir exécutif, judiciaire, même législatif? C'est Fachi. Nyon sona bobi azosa le côté. T'es Congolais, ou est comme Kindoki. Martin Okozan Kindoki. Martin Fayoulou, tu es un sorcier. Tu es un PD, Mobal Naezali, Mozitou. Pour ce que aux ont rencontré, ils ont ma bêtise. Bana poto, diaspora, Afrique du Sud, balandakayo, mituna bangwe peta. Baza batumoko, il ne sait pas raisonner. Joseph Kabila a bobenga za soda, ndenge Olivier Lemba lobi, mobile nanga za soda. Mobile nanga soda mazova na ferme. John Numbi soda vanda na ferme. Bokimi kingakati. Olivier Lemba. Mobile no akenda na katanga. Yo vanda sika mona mbalite. Kende so mobile no bovanda. Olambe la kaye, oliesa kaye na butu, omeme na jardin d'Eden. Mais oyo mwasi lo lenge nini ko tambola ka mobile za côté mususu. Mais ça passe et ça peut mawa omona congolais Martin. Nani abimisa Martin Fayulu na niveau national même international. C'est Moïse Katumbi Jean-Pierre Bemba. Et Jean-Pierre Bemba na nzela ndeko na biso ya membre MLC alobi Jean-Pierre Bemba ya MLC a bien regretté pour avoir connu Martin Fayulu, un opportuniste en politique. Otiki Jean-Pierre Bemba na Katumbi oye sikoyo pour na relobela président Fachi. Mais non, tokozelo na 2023. Tokosa na élection en 2023. Tokota le nana kosa le campagne. Au matin avion jet privé c'est Moïse Katumbi. Jean-Pierre Bemba. F Bazaï ba tambushi Équateur mobimba. F Bazaï ba tambushi oyibi mbongo na sac. Oyiba F Bazaï ba mbongo na sac Martin Fayulu. F Bazaï ba tambushi Kisangani mobimba. Et aujourd'hui tu viens dire des bêtises que Kagame qui dirige. Si Kagame dirigeait, il allait être avec le président Fachi na mboko tobengi na Éthiopie. Kagame ne dirige pas notre pays. Ba Congolais boana mis le bozo monate. Bozo na matoi bozo kate. Insulter le chef de l'État, c'est un péché politique. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 17. Même Bible lobby yango. Natang sabino yango. Ce n'est pas moi. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 13. Balobi soyez soumis à cause du Seigneur, à cause de Dieu. À toute autorité établie parmi les hommes. Soit au président, soit au roi. Ce qu'on lingue nos présidents politique, il y a Félix, c'est normal. Mais kofinga président, matin, midi, soir, bozaka na diaspora, kofinga. Surtout bato baza en Europe. Bozaka kofinga, po mwasi na ya botaba na 4, bafutaka mwasi, yo moko kendaka musala te, échafaudage, musala malunga te na ba hivero kangami na palais COVID-19, osala kapelo ka malunga te, ka kofinga président. Mais non. Non, komba ezandenge wana te. Fatia za mona mboka. Tous na carte ya union sacrée. Trop c'est trop. Yondo zofinga Cyril Akunda, yondo za zoba. Martin Fayulu akosala na ye loko te. Soki azalaki candidat par procuration. Martin Fayulu akosala loko moko te. Soki la muka ezalaka te. Anga zala candidat président de la République te. Martin Fayulu est né, créé pour être qui? Député, pas être président de la République. Ba personnalité comme Moïse Katumbi que le finga na Jean-Pierre Bemba. Le loyer ko finga Fachi. Martin, ça la gouvernement.
bakokende na bâtiment nini bakozala na hôtel wana oyo ya famille ya mwasi na yo ya Samuel Eto'o soki gouvernement esalemi bakende koprésente nini programme na bango na budget nango bakende koprésente yango nini na assemblée nationale oyo ya président Fachi. Alors Congolais komona avandi kolobaka Martin c'était un escroc. Martin c'était un opportuniste en politique. Il est malade. Azobela mutu. Président Félix Antoine Tshisekedi Fachi Zuela biso Martin mema ina seni pepe. Bomona ki alate kilote moko lemba azobeta dada debi aliboma. Un détraqué mental. Un vrai politicien a créé un événement. Mais il y a créé un opportuniste en politique. Kolinga soki ba sale loko ya koti. Mais non, Martin, 2023 il y aura des élections. Oko sala na yo loko te. O bazo landa yo ba ebi histoire politique te. Na 2006, on a tricot Jean-Pierre Bemba. C'est grâce à Jean-Pierre Bemba qui député na sala campagne à Jean-Pierre Bemba na kin. 2011, on a tricot ya papa Etienne Tshisekedi yango qui député. Odiembela kasa Kodiembela Malanda Ngombe. Na 2018, candidat par procuration au mati jet privé pour na Moïse Katumbi Chapwe. Bakangi hotel non na Joseph Kabila pose là qui moto basako tinda yo kuna na nini na comment on appelle ça na Gabo et pas ya Libongo na Joseph Kabila ba mission Olia Yembom. Joseph Kabila PC quand bakangi hotel. Président Fachi a prêté serment Mbalamoka a fongoli hotel na yo. Congolaises et Congolais, la RDC n'est pas dirigée par Kagame. Kagame a dirigé RDC. Pourquoi tromper les Congolais? Pourquoi tu ne peux pas aimer ta nation? Monte mama be oyo boza na muzitu. Tala, laissez le temps au temps. Tozana bino na 2023. Osa la campagne. Congo est sous-continent. O loué ba jet. Bato basala ki yo na élection 2018 bangwana bakena bangona union sacrée. Total yo pena union sacrée bimisi candidat yo pe lobi onga Martin candidat. Osala même na bandundu. O yo sa populaire na bandundu te. C'est pas loup. Na ba Congo sa populaire te. Osa o mutu ne salaka te Martin Fayulu. Pourquoi lui ko déranger peuple congolais? Au lieu de ça la bon moko. Osa la 2023, osa pe na mbonga ko sala campagne te. Total osoko kosuka wapi e batu musu na poto avale na poto akemba na mikili na poto eloko mokote kaka Martin osala nini bo pesa ka yembo wasala soulèvement populaire akokaki yango asala ki alliance na Kulutu Honoré Ngwanda akokaki yango Martin Fayulu akotonisa sa s'intéresse yemoko na muzitu akotonisa tata Raphaël. Mais pourquoi vous jouez avec les gens comme ça? Toti kabino bo lobatala ngaza sentinelle ya RDC. Molobeli ya mboka l'unique na bandi combat nanga avec l'archevêque Coutinho Fernando na mouvement Sauvons le Congo na bandi combat d'Afrique du Sud 2003 ti lelo na so bunda po na mboka lelo surtout sangani na union sacrée olo bakeza grossesse mais non yonde ba tia yo zemi na muzitu oza PD talaka forme ya Martin Fayulu forme ba PD botala même na tambola kate c'est un PD trop c'est trop. Faut pas jouer avec le Congo. Hein? Tout ça, les Congolais, même dans Mikil Napoto, ça la fierté. Omer Yembesi. À ça, la émission Africa Vision. La chaîne Mobimba ya Sky, une chaîne de télévision anglaise, au 17e année, à ça, na UK, na Londres. Émission de 18h. Le monsieur Omer Yembesi. Asala ke mission na lingala lelo soki ba policier anglais ba koma koloba lingala po ba lingaki ba yoka ndeko asala kanini azo sala pona mboka azo loba pona mboka. Alors président Fachi na kosenga na yo prochainement soki bozo tambola bokendaki na Londres au memi média ya Belgique au memi média ya France, mais nous avons quelqu'un en UK, notre frère Omer Yembesi, Africa Vision 17 yango na chaîne de télévision anglaise Sky, émission à 18h chaque samedi azoleka azolobela mboka. Martin Kosala lokola Omer Yembesi te. Martin Fayulu lokola lokola Omer Yembesi te. Un Congolais habitant à Londres,
alekaka na chaîne de télévision anglaise Sky 17e année yango. Il est le seul. Il parle ya makamambo kanabiso. Il parle makamambo kanabiso. Mais comment on a Martin Fayulu soka vandi, il dit n'importe quoi. Mais non, Martin Fayulu tu es un PD. Mon pal na yozali musitu. Ezala mbala suka. Pour ce qu'on va continuer, on va pena rai gauche na kangyo pena betio pena rai gauche na keno na se na betio kamisho gatama. Batu ba ebi jido ba ebi na jidoka na mona yolo. Naza mbiaka naza yakuza. Mais mosali na nzambe. Blague te. Naza mbiaka naza yakuza. Ato bengi maître le mabe, maître de beau maître na Paris, ote yebisa élève na ya dosé na ko dosé te. Na ko dosé te. O bengi leki na nga maître sefa monument na ko dosé te. Na ko so pena na kititio na mabele na kangio okupimate. Martin Fayulu. Batanga ba policier batanga peyo. Batanga mibali batanga peyo. Un PD. Mais non, trop c'est trop. Beaucoup sakana batu boendenge nini. Natanga Kabila yoko okoko lo makabozo olobeli président Fachi. Ta président Fachi c'est la rappel na rigueur. Mo penda o tie rigueur. Mutasali buso ba contre yo obo ki même 2 mois na prison après bimisier. Pour la beaucoup na 5e république n'importe qui a bandi koloba. Moko le gars ki boy Fachi Félix sokoza mobali dissoudre le parlement. À dissoudre le parlement de sagesse. Yé moko kimi na a démissionné. Bon moni bata ya Sénat ndenge ba démissionné na pété. Bata Sénat ba démissionné na pété. Nga nazali analyste politique na yoko pesa président conseil. Pouvoir ba conserver kayango président Félix Antoine Tshisekedi. Na ko senga na yo président. Pouvoir ba conserver kayango nazali analyste politique sentinelle ya RDC. Okoki kotia jamais baati président Sénat te kolala kolamuka ezali domaine ya Nzambe baati président Jean-Pierre Bemba président Moïse Katumbi yo moko ponana na kozala président ya premier ministre okotia baati te naza mutaide peste me na pesi au conseil na pesi de ki ba million président Félix okotia baati président ya Sénat te pouvoir ba conserver kayango kolala kolamukeza domaine ya Nzambe. Après président de la République et président Sénat, est-ce que Bahati Aza Moutaï dépêche? Tchabadi Banga président ya Sénat. Kolala kolamukeza domaine ya Nzambe. Président Fachi nazo peso conseil. Nazali ko pesa yo conseil okoko tia Bahati président ya Sénat te. Tia Bahati soit premier ministre, soit Moïse Katumbi, soit Jean-Pierre Bemba. Mais président ya Sénat, force de la membre ya IDPS. Badi Bangazawa Nazaraki vice-président ya Sénat, Tchaye président ya Sénat. Na armée, président de la République, toi na général John Numbi. Toi na général. Oya wuti na Brazzaville. Nommé Bango. John Numbi ali soda ya solo. Technicien d'état-major, breveté d'état-major, John Numbi, président nommé Bango. Oh, Nyon Sola Longola Bango. Ba député, ba gouverneur, et ba ambassadeur, ba Oumeli. Président Fachi, ba ambassadeur, ba Oumeli. Longola Bango, tia, oyo zako tia. Ngaza sentinelle ya RDC. Zoa Martin Fayulu, Seni Pepe, Moutou ezo sa la passe. Bino bozo la mikili, nzamba batela. Bino, tokuta na 2023. Bon, ça la cotisation est 50 €. Bon, peut ça va 2000 €, 50 €. Pour yon salaire 1300. Babasi bakanga bambonga bana. Ba Sédic, ba assistance sociale ya basi. Misala pe bolinga raté na Paris. Kaka bandeko nanga ya Belgique Longonia, bokendaka misala. Mais Paris bakendaka misala te. Ba vandaka na ba palais ba Mario. Bana Londres Longonia, bokendaka misala. Canada bokendaka misala. Nouvelle-Zélande bokendaka misala. Mais na Paris ba Mario. Bolingi misala te. À part petit dangai akendaka boulot to le bela vie papi gene président de la République nazo senga na yo kanga mutaliboma aza mutaliboma chai na Seni Pepe ndenge ochaki mwanasemi akende na Seni Pepe Martin Fayulu un politicien créé à un événement président naza mutu ensemble mais nazo pesa conseil nazo pesa yo conseil
président ya assemblée nationale ya sénat et cause à la baatité il n'est pas d'IDPS pouvoir ba conservaka yango cha ndekoyo badibanga aza la président ya sénat kolala kolamuka président ezali domaine en nzambe nakanisi oyo ki langage nanga lelo soki ozate baati azwa pouvoir mais esimba te après président na l'institution ezali président ya sénat cha badibanga aza la président ya sénat pour conserver pouvoir tout en 2023 et que le meilleur gagne. Voilà on a zala qui a reçu sa président de la République nabino bovandele kaka ba mafinga. Président de la République tant alobi botika ba dialelo alobeleki ba président africain ou ba sala rien. Lelo yo Charles Michel, président Union africaine, il y a Union européenne a félicité Fachi. Joe Biden a tindi envoyé spécial naie a félicité Fachi. Bon monde ba président africain ba kotimai. Ba président africain ba yakite ba ça ba domestique ya Union européenne na ba américain. Mettez ça sur internet. Ba président africain o ba yakite na jour investiture. Ba ça ba domestique ya Union européenne na auto bengi ba américain. Mettez ça sur internet. Alors président Fachi, je ne suis pas de l'IDPS mais je suis la sentinelle de la RDC. Président Sénat koko zalaba atite. Faut la muta IDPS. Cha badibanga eza mokili politique eza ndengo wana tokuta na 2023 que le meilleur gagne mais moto yo soko zo continuer na zala ba dossier na yo même ya mutakala na yo na poto obima na ba fille na poto okena osala kindumba na poto obima ba fille na poto osala kindumba na poto na ko bimisa yango soko sakani oyebe na bimisa ki président moko ya Afrique na mwana na ye batu bayebi président moko Afrique abalo sangana na mwana na bimisa ki yango yo Martin Fayulu obima na mwasi moko na poto soko sakani na ko bimisa ngo na ba réseaux sociaux na ba WhatsApp trop c'est trop. Alors na ko senga na président Fachi, nous avons un patriote, il est à Londres, Omer Yembesi. Émission na ye eza kitoko Africa Vision et les Karana Sky. Seul Congolais na Londres, oyo émission nezo le la télévision anglaise, Omer Yembesi. Émission na Lingala na 18h pe samedi. Ba pays anglophone tozali vendredi misale sili l'après-midi. Tous les anglais ba vandi. Et le coin est poussé ba policier ya ba anglais ba yeko la Lingala ba banda koyo kabe mission ya Omer Yembesi. Africa Vision. Tout le monde ya Kabila na ba opposant babane ko kende asali bango ba interview présidence côté média bo sololana Omer Yembesi. Africa Vision na sali ba investigation na koti na Londres na moni na chaîne ya télévision anglaise il n'y a qu'un seul Congolais 17 ans azoleka na chaîne à télévision anglaise chaîne à télévision anglaise émission Africa Vision ale qui s'appelle biloko ya président de la République batu baza na diaspora lokola ba Omer Yembesi ale qui s'appelle biloko ya président de la République et ça vraiment important Fayulu na yela kindeyo pe bandeko na bozo na ba union sacrée bozala teke na moi o union sacrée na butu bozo na Kabila azali appartient au passé o balobaki na bino écran prophétique a bozonga mensonge a Kabila appartient au passé bazo préparer na yo ko yebisa union sacrée na yo ko yebisa président de la République Kabila azo préparer rébellion na est Kabila azo préparer rébellion na est oyo babengi Fayulu na oyo Kabila azo kosa ye na muzitu rébellion na Bandundu d'ici mois de juin bazo préparer rébellion na Bandundu rébellion na est pe oyo babengi comment il s'appelle Kunda Batoire na est Kunda zo bimasusu na est bongo le basuko que non celui qui dirige c'est Kagame mais non ba memayo na scène PP ba memayo na scène PP Martin Fayulu c'est qui un PD moi c'est Muzitu bozo mone Martin Fayulu bon mona ki na kilote zo beta ba kilote lemba avant d'être hôtel à part hôtel ya moi ya famille à moi si ya petit nanga oyo Samuel Eto Martin Fayulu ça nda quoi il n'a pas une maison
Martin Fayulu n'a pas une maison. Il n'a pas l'argent. Et vous dites que Martin, ma famille, on est. Nzunga, ma famille, on est ma Nzunga, ma famille, ou quoi? Martin, ce qui n'a zalaka na kin, on a rejoint. Na kango pe na bambé, on a belé par quoi? Attends, maître les mabé, maître de ba maître abbé, atindi, petit nanga, c'est femme monument, nanga ti côté. Président de la République, il respecte besoin d'ango na yete. Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, mission na mission à la communauté nationale et internationale, aux occupés bangote. Pe lelo yozo ko n'importe quoi, Martin. Tala. Na 2023, élection ko sala, au sala logote. Atanga yo Élysée, so tokeno tata Raphaël na ko sala plein. Na keno na quartier na njili na ko sala plein. Ata secrétaire général Augustin Kabouya, aleki yo na popularité na Kisasa. Ata président intérimaire, il y a IDPS, Kabundi, aleki yo na popularité. Atanga imoko, d'ailleurs na zoya kin. Je m'apprête et je me prépare pour naya na Kisasa. Bon na mona yo sous ça babiloko boy. Nana zo pena bo papa Rai Goshi, na kamati na bambio na mabele, Kamisho Gatame, tota so no bima wapi. Pema o étouffé pour daye. Tala na Zambiaka na za yakuza. Mais Moussal Nanzami, blague te. Oh, le président Lobaki, pour naba, dans la président de la République, na la président de la République, aux chrétiens, notre Dieu siège au milieu de louanges et d'adoration. Tika batuya IDPS, bakumisayo, bakumisayo. Louer une personne, c'est pas mauvais. Na gosenga na ba militant IDPS, Babengi bino diale lo bondima diale lo boku misaka président na bino Félix Antoine Tshisekedi bato IDPS boku misaka président na bino Félix Antoine Tshisekedi, c'est écrit dans la Bible. Moi quand je parle de Moïse Katumbi, je parle de ses bienfaits. Félix Assali Moussala a déboulonné Assemblée nationale, Sénat, Premier ministre. Le lot John Numbi Azali Wapi. John Numbi azali wapi. Hippolyte Kanambe azali wapi. Procès ya Chebe ezolanda yo John Numbi. Toko yako kango na ferme. Total esika yoko kimela. Hippolyte Kanambe appartient au passé. Muta kosa binote. Martin Fayulu kangambanga. Na yo kangso mbanga. Soko so continuer, je vais te maudire. Il y a des prophètes nakin. Je connais, oui, prophète boom crash. Sangisa garnison des prophètes. Bobondela pour mutu pasi na mutema mabe ya Martin Fayulu ici là. Ya muzito ici là. Prophète boum crash, tu craches le feu. Prophète boum crash, tu craches le feu. Bobondela pour na liboma wana. Et à ma qualité de prophète king, sacrificateur gardien d'autel, j'ai détruit les œuvres de l'ennemi au nom glorieux de Jésus dans l'âme de Martin Fayulu. Na pikoli mutema mabeza na kati na Martin Fayulu. Na pikoli mutema mabeza na kati na muzito. Na tindi yango na bisika bikauki au nom de Jésus. Ba plan na bino nyonso na détruire yango par la puissance du sang de la nouvelle alliance. Na recommandé président Fachi entre les mains de Dieu. Na recommandé l'union sacrée entre les mains de Dieu. Moto mon côté azala na monde de ténèbres, monde physique. À côté le la président Fachi pe l'union sacrée. Na déclaré pe na décrété ngo na kombo na Yesu. Na lobi amen. Ndekoloba amen na bien. J'étais venu seulement avec ma colère sainte cracher contre Martin Fayulu. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Merci. Nandeko nanga osala musala e monani. Ndeko nanga osala musala e monani. Pena koyebisa ba Congolais botika mitema mabe. Ba Congolais botika mitema mabe. Tozali budget à Congo est à 4 milliards de dollars. Comment expliquer bolobake ministre Akasia Bandouboula a Zumbo ya l'État 1,5 milliard atindi na banque na nini na Miki na poto. Mais ministre ya finance Mouyibi, ministre ya budget Mouyibi, gouverneur ya banque Mouyibi, budget zali 4 milliards de dollars.
4 milliards de dollars. Ministre Akasia Bandouboula a longola 1 milliard et demi. Mbonga veut bimana banque. Et signature ministre budget, na signature ya ministre ya finance. Après gouverneur Abimisi Mbongo. Ministère ya économie. Et ça pour nous contrôler ba prix. Misala Sali et Monani. Ministre Akasia Bandouboula. Azali Marguerite Tchatcher. Yaba maman. Namboka Nabiso. Parmi les 67 ministres au Baza Sikoyo, ministre sortant, 6 Basali Misala Malamu. Et parmi les 6, Akasia Zalakati, ministre économie. Akidisa prix ya pétrole. Atam akene na Inongo, akena na Lubumbashi, akena Kisangani, akena Sumbalesa. Atali ba prix akitisi, mais ba prix ya mapa ekita, prix ya biloko ekita na COVID-19. Ministre Akasia Bandouboula. Naza sentinelle ya RDC. Naza sentinelle ya RDC. Mais okomona bandeko mosusu ya FCC bolobake a transféré 1 milliard. Natanga pandémie, Mouta a transféré, elle n'a travaillé qu'une année et demie. Ministre Akasia a transféré 1 milliard et demi. D'autres parce que le budget en Bok est 2 milliards et demi. Nganaza sentinelle ya RDC. Na bandi combat en 2003. Tilelo. Soki Mouta bimi libane na kozongi saye. Je ne suis pas de l'IDPS, je suis de l'ensemble, mais patriote nationaliste. Botika ministre Akasia Kimia. Bandouboula, économie. Botika ye Kimia. Elle a travaillé plus que ma ministre Nyos Bassi, ya ba maman, na gouvernement Oyo, ya Ilukamba, ministre Akasia. Akitisi ba prix à carburant, a sali misale et monani. Prochainement, ceux qui n'ont préparé studio nanga, nazo lo bana balancer, nazo lo bana balancer. Nazolinga na kokisa mbongo nazana yango na bakisa mususu tant nazolo ba boyina laksibino ba misala ya ministre Akasia Asali, elle est la seule dame na gouvernement oyo sortant Asali pa misala et monani. Alors Martin Fayulu Keba. Martin Fayulu est un avertissement à Souka Keba. Soko continue ngazo ya kisasa. Na revendre la susu na ozala ki réfugié à likamnini. Président Fachi Aza, président de la République, Tolbaki Moutoumousou, à Longwa, Fachi a eu pouvoir, Kagame a dirigé. Kagame a préparé Kunda Batouar na Est. Olobaki Yenda a dirigé, a préparé Kunda Batouar na Est. Martin Fayulu na Mouzitou, président Landa Conseil na Pesio, Barosa la rébellion na Bandundu. Bokeba na Joseph, Azo Lingasa la rébellion na Katanga, na John Numbi, président na Ebisio, et président Tika. Ba militaire IDPS ata ba bengi bango ba dialelo balo ba malamu pona yo ba kumisaka yo eza mabete mokonzi ba kumisaka ye mokonzi ba sanzola kaye eza mabete na je demande à tous les militaires IDPS bo décourager te petit nanga Tony ne kuna na États-Unis ko décourager te Kadjobo sans rival ko décourager te ba petit nanga ya Yeba TV ba Gili bo décourager te j'ai compris bo ba na ko continuer ko ba pona président Moïse. Ngana le président plutôt Fachi ngana le président Moïse Katumbi na le barabisala sali bon monité ambongwa akena na mboko yo na Kachobwe village natal batongi na église chapelle ya catholique ambongwa kamwe. Je parle de Moïse Katumbi bilo bata IDPS bo continuer koloba secrétaire général Kabouya président intérimaire bo empêcher te bande kona biso balobaka pour la président. Ezali biblique. C'est biblique. Martin Fayulu Nasuki le lopona yo. Soko continue Martin na wayakin. Nazo yakin Nazo yakin na wayako bebisa. Na wayakin na wayako bebisa. Na ko zo pele na mouvement na kitisio au regretter. Tu n'es pas un politicien. Un aventurier. Un tintin. Martin Fayulu un PD. Moi, c'est un Mouzitou. Bobaba homosexuel. Bo sakanagana batu. Bokeba. Bokeba. Bientôt, na rozana Kinshasa. Martin na rozo, peda papa na kitisio. Trop, c'est trop. Pourquoi vous voulez jouer avec Moïse Katumbi à Salayo, na Jean-Pierre. Oba longwe na Lamuka.
Ah, le suko président lissus obani ko télé mais la président. Moïse Katumba a une maison, Jean-Pierre Bemba a une maison, président Félix a une maison. Ndakune vanda ezalaka. Au vanda un hôtel. Chambre numéro 21. Voilà des présidents. Président élu. Qui t'avait élu? Qui t'avait élu? Où sont les preuves au même qui n'a cour constitutionnelle? Où sont les preuves que tu étais devenu président? Vous nous avez dit que l'élection, comment dirais-je, na machine à voter, Toboy machine à voter. Mais finalement, vous avez une machine à voter. Martin, aventurier, Tintin, opportuniste en politique. Nazoyakin. Continuez à kakandengwana. Continuez à kakandengwana au kamwana au bimelo penzaboye. Pierre akata soda litoi. Mazana lola. Apôtre Pierre akata soda litoi. Mazana lola. Un homosexuel Martin Fayoulou. Président Mema ina CNPP. Martin est malade. Martin souffre. Il n'a plus rien. Samuel Eto'o n'a pas de hôtel. Samuel Eto'o a payé ça. Il a payé Samuel Eto'o. Martin n'a plus rien. Martin n'a pas l'argent. Martin souffre. Ok, nous avons le président de la République. Mais non, non. Non, 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 non. Ok, na Moïse Katumbi. Ok, na Jean-Pierre Bemba. Parce qu'il y a un président Moïse Katumbi. Mais non. Rendez-vous 2023. Un opportuniste en politique, Tintin en politique, mendiant en politique, Matisse na jet privé. Yoba qui jet privé, Yoba qui Équateur, Yoba qui Sangani. Ce n'est pas F Bazaï Banda Tambusio. Ozana Mbongo yo, Ozana Mpata yo, Ozana Misolo yo. Tala Ngaza Yakuza, na Ebiso na Zambiaka. Kondi matena koto pena. Ah, mais président pour na reçu qui sa président Fachi. Wana nazo senga na au conseil na pêche l'équipe à millions. Président de la République. Batnou sa IDPS na pêche bino conseil. Ba tia cause à la présidence sénaté. Deuxième personnalité, lui qui n'est pas de l'IDPS. Te Botia Badi Banga. Az à la présidence sénat. Baati bolukela tout ce qui peut premier ministre, ce qui peut wapi na éviter président yo. Badi Banga Botia ye président ya sénat. Botia Badi Banga président ya sénat. Na éviter ce qui Martin Fayoulou a des enfants. Martin Fayoulou, tu as des enfants? Tant bana no ba mona kayo ozobeta dada na kilo tumoka tombole sina maida makila. Bana no ba mona ko ndenge ni Martin Fayoulou. Un homosexuel. Na spona leo na sukisiao. Nazo ya kin Martin. Chikicha chikicha cha cha.